Mbote bandeko balandi, mbote balandi ya Miss Elongation, mbote mingi na ba moure ya la bonne musique, mbote na ba Gaulois, ba Gauloise, mbote na batu nyonso tu balingaka musique na pesi bino mbote. Bandeko touti kolanda des concerts na biso euti kobetama le 21 na Adidas Arena ya Papa Hervé Ferregola Jésus de Niance. Nga na ekoloba kaka dio ya Barbara na Ferregola. Bandeko. Il faut ozala moyembi. Moyembi po o comprendre niveau ya eyembeli oyo mwana mobali oyo na mwana mwasi oyo bayembi. Il faut à niveau. Et puis il faut à na oreille musicale. Pour comprendre technique, tactique. Tic-tac, tic-tac. Ezaki koleka sur scène. Lors ya Dio, ya Française oyo Barbara na artiste Ferregola. Non, Ferregola za vraiment moyembi. J'ai vite compris que ebele babenga ba musicien na Congo wana baka batukaka olale olamuki sokozano na mwa voix na yo ya singama tembele ochepe libaya ko me ko yemba don wana ya ko yemba non Fere azanango. Fere azanango. Puis azana esprit d'équipe Fere. Donc il était là à soutenir na bato yo ba invité na ye o bazaki ba point faible bazaki na ba point faible bazo afso na lobi koko ko yemba te c'est trop dire bazo yemba mais ezo komate mais Fere azalaki wana donc aopesa aller na retour donc réciprocité et salami na ba na concert wana na partie nyos étape nyos surtout y a ben invité à Ferregola. Donc il était là donc non toi na moyembi bandeko Ferregola c'est un diamant pour na biso surtout pour na rumba congolais na biso parce que natala émission ya papa wemba loba la rumba congolais c'est d'abord le voix. En deuxième position, c'est les instruments. Donc, tant aux yemba, faut pe instrument et yokana. C'est-à-dire, biso, instrument la biso, eza drum, eza guitare, eza mbunda, etc. Un rumba congolaise, eza tout d'abord voix. En deuxième position, instrument, la guitare. Mais j'ai vite compris que Ferregola, tous les deux tactiques wana azanango, sans oublier ce tobaxi bajou du côté Kobina. C'est un artiste complet. Ferregola, c'est un artiste complet. Mais yakoka moi, après concert, tu as dit que la musique n'est pas polémique, mais au cas où na yebi ata ko pelisa ba caméra na bino boza ko ignorer be fort to force ya Ferregola mais na base ya badra na bino te bobeti maboko na base ya badra na bino congolais nyonso de partout esika ozali fan ya musicien nyonso de partout esika ozali na caméra na yo opelisi o ignorer Fere o ignorer mais na se ya dra likolo ya mbetu tango lali ozo sa siko comparaison entre artiste na yo na Ferregola yo moko pena conscience na yo e lo bake non Fere non a moyembi botaka dio ya française o na Ferregola botala dio. Bota la dio.
Donc papa Hervé nga na osenga featuring ya Nzembo oyo bosala ngo remix. Et si j'ai vite compris comme si Barbara koyekola na koloba koyekola ou je sais pas mais j'ai ezaki lomo likolo do ba pesi yo ka Nzembo ba pesi yo oyoki loko azane pe française facile la français ayoki ba malo so pena babi pe aba vande lango ke ba yo kani pena biro ya Ferregola esengi biro ya Barbara featuring remix ya Nzembo ba vande lango pena ba kote lango studio bandeko bombe anatomique bombi Hiroshima wana na ndenga mukete po Barbara za malembe te na voix Ferre pas za malembe te botala dieu kendake keye zongi kendake zonga ki fera mati kuna Barbara pe a défendre France ko polate Ferre pas lobi Congo pe ko polate ke zongi babiloko aboeza biloko apo féliciter mais loko a Congolo za kamote a mabe même Bible lobi sepela na lipamboli ya moninga tangu nzamba zo pambola moninga yo soko zo sepela e sala peni yo pe ba porte zo fungwama e siko okutana na lipamboli na yo okoyeba te mais Congolais loko azaka mote ya mabe Congolais nyonso o moninga salaka ya mona yango ka mabe c'est pas bon na opesi exemple ya Fali bota Fali ndenga sili Fali kalazaka ata che lipapa wo banziti baye metalelo liboso ezalaka ata mwasi afali aye asali video wo batu tala lelo po ani motema mabe batu tokoloba ke Fali azalaka ne motema mabe te me bato bazosalela Fali mosala bino batu bosala rechite ya Fali bino batu boboma carrière a Fali na esaleleli na bino surtout génération oyeye ya sikasiko ya bakroni mafinga bato analyse esaleli na bino yango mte esala ke Fali na communauté ebayeye parce que tant oza musicien na biso ya Congo il faut tout d'abord communauté na yo nan ba étranger botala nan est-ce que na communauté na ye moko ça va mais lelo communauté baye Fali et puis bozo chikate bozo changer stratégie et ça les communication na bino te vous continuez ya ko insulter batu insulter ata faire ngo yepi yaza musicien adversaire a Fali mais beaucoup mi ko insulter na ba innocente ndeti moi si o liza soki nani ngwana koni mafinga ya Fali critiquer na yo concert ya Ferregola ekenda kezonga ki c'est normal mais akoloba ke bato bayaki concert a Ferregola balata ki bien te baza bato a pasi basala kamisala ya pasi baza na ba salaire ya ba 1000 euros ba 1200 euros bayaki na ba transport commun bakota ki ba métro na ba tram pona ba se rendre na le a concert mais oazo ba mote a mabe yo ndongo zo fingela Fali batu bongo biti no ezani ba memo na pototi wa mote ya mabe yango bino bat bo fingaka na bato apoto ango tango okoma na poto za maleme tala nde Jael Show oza libre ya ko circuler te po anini ba impolitesse critiquer Ferregola critiquer ba dio Ferregola sala ki critiquer na yo mais akoloba ke bato apoto ni sala pasi basala rabazora ba salaire ba 1200 euros 1000 euros ba utaki musala na mitoki nyonso ba utaki na misala ba ye na ngombala mona didas na salle sola mulunge sola mapeka yaya wa mte ya mabe eni na bino yango ezosala ke Fali batu babayeye ese bino bo comprendre ke Fali batu babayeye ye moko nanu ba sortie médiatique na eza mabe bino batu boza batu a communication na boye koloba te musana bino ka kofingaka batu na micho na place yo bosala ba émission ya koteka œuvre ya Fali bino ba émission na mine komika kombo affaire a bien ou a mal bo monte ke bino pe batu bino bozo contribuer pe na élévation ya affaire bino ba analyser ya Fali bino bosala ke Fali asila to Fali azale sous actualité te bino bochika bongo
na Fali na Ferre bango nyo surtout ba musicien na biso ya Congo. So ki fallait abeti concert libanda pona lokumuka ya drapeau ya Congo. Ferre pe so abeti lokumuka ya drapeau ya Congo. Bango nyo surtout wana ba musicien nyo so ba otombolaka lokumu ya drapeau ya Congo. Mais bino sko esalele na bino mabe makasi mabe. Non, Ferre ebo yemba non. Atanga emonde na yemba kananga na eza na pe na voix na ngape pas mal, mais Ferre aza na technique musicale et puis à défendre ba musicien na ye. Na moni commentaire mo ya ministre sport Kabulo mwana ya Kabulo bandeko. Na moni commentaire ya na Kabulo mwana ya Kabulo ministre sport. Alobi boy. Le battre de Ferre Gola et Barbara Prévy, c'est un battre de voix envoûtante. La chanson Garde-moi est chantée à un style musical plus difficile. Bon, moni bateau bazana ba oreille musicale. Bateau bazana oreille musicale. Papa mukolo o ye na kolo ba aza série ba papa wembe. Aza pas même série moko na ba Ferre na ba Fali ba nani nyonso tout hein. Aza ba génération ba papa wembe ba Koffi Olomide bateau ba yebi ba oreille musicale. Aza na ba génération ba papa Luambo Makiadi ba Pepe Kale. Bateau baza na oreille musicale rumbiste congolais. Boyo kandenga alobi. Alobi la chanson Regarde-moi est chantée avec un style musical plus difficile. Donc il faut avoir une voix naturellement pure pour chanter cette chanson, la duo. Pour faire le duo entre Barbara et Ferre, il faut avoir une voix pure. Félicitations à l'artiste musicien Ferre Gola et ses doubles prestations à Paris. Toute l'Afrique est fière de toi. Naba mikolo ba papa Kabulo wa Kabulo bazo féliciter Ferre Gola. Mais bino ba wario inconsciente. Boza wana ka pona ko sala leo et les bas. Nyo sope bo sala pe e simbate. Biso to ba bantu Ben oui toza ba bantu Nyo so bo sala ezo simba na ngopete boko otikate. Faire abeti concert na o abetaki na kini wana concert de au revoir wana. Tandenge circuler na réseaux sociaux. Mais bino o fali abetaki na Brazzaville wapi yango. Bomo na teke bino pe bat bo créer tout pour na fali. Tant muninga sali likambo quand même féliciter. So ko féliciter en public ite po fali akata yo ya la popote. Ata na coulisse na yo me ko pesa caméra te po o faire plaisir na Fali ke yo po finga ki Ferre. Eza malamu te. Bolati si Fali image moko boye entourage ya Fali ba journaliste ya Fali bazali ba impoli bato bayaka ko finga rabato. Eza bien te pe po na respect ya Fali. Sokutu ba papa Kabulo wa Kabulo o ba ondi ma Ferre. Bongo yo en liza moro boyo wuti soki wapi obimi oya oloba o basi apoto bato apoto ba utaki misala na basula mulungi na basula mapeka bala moro ba se retrouver na sala Didas Arena bato nyonso tu bazaki na Didas Arena wana baza bato basaka misala passe na poto ya ba salaire ba 1000 euros 1200 euros ya siko yo mto sala ka musala ya passe te salaire na o combien bon ndengo yaka ko fingela Fali bato afuta ko combien na fin du mois bo amite mamabe bino bo ma carrière a Fali bino ekiri wana ya baz analyste wana pire du mal bino bo ma carrière a Fali. En tout cas quant à moi je félicite française wana Barbara, je félicite Ferre Gola na technique pe stratégie tactique azalaki nango sur scène a sauver ben invité na ye. Donc, coup de chapeau Ferre Gola, zalaka yo, zalaka nyongozaka, et puis Ferre azana humilité, makasi. Azana humilité, makasi, moi, mon balio, batu bolinga etendeni. Batu po balinga e kaka. Azana komikiti s'envers communauté na ye, c'est ça. Non, Dieu du ciel.
Les dieux du ciel, c'est les dieux de Ferregola et Barbara Prévé. Oui. Pour fali abeta ki pe ba buare na sa ki ba dio na ba daju ba papa yusundu ba na to mona ki en place circularité. To mona ki place circularité. Yo ozo yemba na muto osala ki na featuring azo bima orgam. Yo le o sauver invité na yo po bimi orgam. Donc yo ke na gauche ye pa ke na droite. Mais faire a sauver na ba invité na ye. Bato abo tochin na roye la bino na nini analyse mususu po ba misusu ope ba yembi ba fitiri na fere wana boza ba numéro 1 ya France ba nzembo na bino pe salaka makasi na France wana mais ndenge nini lor ya scène live na fitiri na fere bo bimbi ba orgam donc bino pe boza bato abo tochin yango ba musicien belé ba bar affaire yango fina affaire bo finaka fere po boyebi ke sur scène akokunda yo yombo banga ye bo finaka ye po boyebi ke so bimisi ye sur scène featuring voix na ye te meza na puissance e okunda yo yombo kimaka te na moni yango penza yombo kimaka iza malamu te bandeko en tout cas équipe ya fali bo so pe na bibo changer ndenga ko salelela boyo kangati et si bo mesani bongo bino po bo lancer message ya fali fo ya kofinga kofi po lancer message ya fali fo ya kofinga bagolwa po lancer message ya fali fo ya kofinga fere eza malamu te esaleli na bino mabe penza or que bato afere bango so baye bazo ya na message na bango po na fere mais bino te donc na ko lo bani donc bato ya fali pe bazo diembela actualité ya fere oui. Bato afali même na ba page na omonango so bache vidéo ya fere moi muke bazui publicité ya mai kalamba ba lexi na sima bino pe bo diembe l'actualité ya fere ah non Dieu du ciel Dieu du ciel félicitations Barbara paza moyembi Barbara paza no oreille musicale Barbara pas a sauvé drapeau à France ya quoi ici bende l'été moi siango. Vraiment, félicitations, coup de chapeau, boza penza bayembi makas. Voilà, bande kona suki nanga awa. En tout cas, concert ya Ferregola, eza pena na ba analyse un par un. Tokoya ko lobelela ko pesa conseil pour ça la ka bien. Congolais tika motema mabe. Vi ke motema mabe leki na vie ya congolais yango izo sala ba sheki mususu ya ba fali wana fali akomi faible fali enze isu fali oto yeba kite fali fali akomi faible ça c'est l'humiliation ça c'est pas fali ça c'est l'humiliation et ça le linabino bato analyse ya fali bo sala mabe makasi bozo créer shit na fali bozo te mesi bo créer shit na fali yango moura lobaki fali asili aza en raison oui fali asili et puis bozo continuer kaka na ye moko fali yango ako kopekisa bino te ke soki boleki na ba émission ba analyse bo lobelaka misala nanga ba evre nanga bo chika ba kombo ya batu du fait que bozo le kaka kofinga ka batu ezo sala malamu te par rapport ya crédibilité ya fali personnalité ya fali image ya fali et sala malamu te ezo bima entourage ya fali ba yara kofinga ka batu eza bien te bo sala mabe makasi bino bozo créer shit ya fali en tout cas en passant à mafuta mbila koka combien bokom na niveau ni si boteki tono to combien de milangi ya vitalo ya mafuta mbila si boteki bisous bye bravo Barbara Prévé bravo Ferregola oa penza moyembi ya solo bien